Bonjour, bonsoir, ça dépend. L'heure à laquelle vous allez me capter, la vôtre, la championne, autrement dit qui n'a donné quand notre était là, qui m'a fumé en direct de la Suède. Bienvenue dans le nouveau abonnement, vraiment. Sentez-vous à l'aise. C'est la famille, ici c'est la famille. On se parle de tout et de rien, vraiment. Gros bisous pour na yo. Oui, bien à s'abonner à Dikina TV. Merci infiniment. C'est votre façon de me soutenir. Et un grand merci aussi na babonné na ngai yakala. Un grand merci na ba sponsor officiel ya Dikina TV. Là, je vais envier Benz la 4x4. Mutu kalatalo yaya mubala longa lukwayo akoma lolenge nini. Maman Kilimanjaro, maman Kaodi. Vraiment, c'est 40 ans, ça va se fêter, ça va inda, ça va noircir. Et je vois encore une fois de plus qui maman prospère, madame Odimba, maman Yabana, 6 fois maman. Donc rendez-vous chez les millionnaires, rendez-vous chez les milliardaires. Donc tout ya Congo, on a lingi bino ya trop, vraiment merci encore une fois de plus pour notre soutien, merci pour na bino nyoso à papa Bobengi na ba numéro et ou tel pour les cas précédents, si je peux bien encore préciser numéro ya héritier Watanabe. Donc merci pour na ba remarque, merci pour na ba souci na bino boyebi na ko partager, c'est ça vraiment la famille, je suis là pour ça. Ba toto ya Congo boyo kalisolo et lisolo ya lelo mais et ça la réalité. En tant que maman, tu peux faire ça aussi en tant que parent ou pour que moi on a ma bé. Bisoya les ali bokilo donc bokilo a simbi peni ya bali ya mwana ye. Maman bokilo a simbi peni ya mobali ya mwana na ye. Ngai na bino to yeba pona nini. Batoto ya Congo tant na zaina Kinshasa na sistaki na eloko moko boye vraiment et puis ça il faut seka mais on a tiré les sons en tant que moboti on fait tout pour ses enfants. Wana eza maman na biso Henriette, maman Henriette abota ki mwana ye abota ki bana misato mibale mwasi moko mwana mwasi wana komoneza ki Gisèle tanga komi na 5e des humanités malheureusement nde mama lobi ozopesa mwana conseil mwana moya yoka ezate aye ko tomber enceinte. Donc ba sainte Gisèle, donc ba sainte Gisèle na loba 2 ou 3 avenues après isika Gisèle na ba parents na ba fandaka. Mama lobi loko ezaki nde libala yo lingaki rumar ba koiza na yo kanga bisaka na auto sala nini to kende kotika yo. Bakangisi mama Henriette akangisi Gisèle bisaka pourquoi parce que ayoka kite mwana kuma mutu makasi bazo benda mato bino mo boyebi eloko wana aja puberté ndenge ezalaka batoto ya Congo. Gisèle aboye koyoka Gisèle ayeko se retrouver na zemi tango Gisèle se retrouver na zemi ba papa bino mo boyebi ndezalaka ceux qui mwana réussir papa ceux qui mwana zamayele azimayela ba papa na ye ceux qui a zuni oyo asali eloko moko ya ba mama biso nyoso toyoka yango we ote oloko aseko pombo donc mutu makasi koza mama na ote ceux qui ozui lokola ni leki na ngai shako
Au monde a raté, Dikina, donc elle ressemble même à ma jeune sœur Chaco, elle qui habite en France. Wana, sur sali kama malamu, kitoko na yo, ozi bandi kwa tata, maele na yo, ozi bandi kwa tata. Mais meka ko sala ka bêtise, parce que pombo, assez au pombo, était au holo. Bayo kakate, wana komi côté à maman. Donc des ala ki ndengo na tango maman na sans rien, parce que moi na ye, mobali alobi yondo bande ko sala complice na mwana la linko mona mwana nana na ndako awate ba osani bakanisi mwana bisaka baki kotika ye pa mobali ya nani azalaki soda batoto ya Congo mobali wa sentaki Gisèle azalaki soda donc 2 ou 3 avenues monde za la rapso fanda awa na avenue oyo ale ba sente mwana bino 3 avenues après balabala na bino Gisèle akendaki kofanda e pa mobali akati classe makamnyonso ndenge za la kaka azozela akita bongo ata l'avenir soki kopesa tort ou bien raison mukolo moko kaka bafandi mama etalobi mukolo moko na pokwa na bafandi na ndako ayite so ande ko sala ni na beleki tellement plus de 20 ans qu'elle se rappelle plus mais ayebiki afanda ki na pokwa na bana misusu ndeza la peka na lupangu bana bandeko etu bafandi mutu moko akota na mbango bino bofandi awaye Gisèle kuna babeti a piqué crise. Maman ba Gisèle on a combo Henriette asali nini. Babandi mbang tabaka ezalaki dans les quartiers, ba kimiti ba kokota, ba komi esika ba kende ko déposer mwana. Ka kende otika mwana bango Gisèle ba sentaki. Maman Henriette alobi mwana. Tangu na komi malgré ezalaki na pokwa mais na moni mwana na ngai bazo memaye maboke komi boy. Donc maboke ezo tepa. Azalaki na conscience te. Donc Gisèle n'était plus là. Parce que la Gisèle maboko kabo. Donc ba memie mbang l'hôpital. Abinga ta na moni bongo. Na osa nini? Maman arrête maman ba Gisèle. Ayebi ke mwana donc bokilo na été tout bakaka papa o ya soda tonto ya soda nde asente mwana na yenda betelie mwana pona nini Gisèle baninga na ya classe ba collègue bon ba mine ya école ba ki kotala ye tant ba kotala ye Gisèle accompagner ba mine ya école tant accompagner baninga école banda kendaki soda wuti sika wuti wana mwana batu afuti apesi ni secret ni ya resu fufua mo ya malilité depuis Gisèle baya kotika epa ba soda wana pe pa na yete mais epa na bango epa ba parents na ye depuis baya kotika wana ye mwana mbali na soda ya resu fufua mo ya malilité atuna moi si Gisèle azaka o Gisèle ayaki abimaki na baninga na ye atali montre tanga atali montre banda kozela mwasi donc Gisèle penza awumela tango Gisèle aye abetaki ye penza ala boni mwana bato ya mukie na 17 ans, na zemi ya plus de 5 mois, a piqué crise. Maman le bitan na moni mwana ngande bazo memaye. Maman na ngai, mwana na ngai. Na yebite yanga soka ke ko kufa obenda ko kende ko bika. Vo meto sila na kaka wana, bongo soki leta ko yako kabola biso, akabola biso na sima. Yango nga kata na moni mobali ya mwana na ngai, na weliye. Na ba partie intime na ye. Maman ya Gisèle, maman Henriette. Tanga moni mobali ya mwana za ko yana loyengwe na nde mwana pikaki crise bazoluka bakende na hôpital au kweleli mobali ya mwana na ye batoto ya Congo akangie na ba matière première akangie na matière première alobi na force nyonso nazalaki nango nazwi mwana mobali wana wasentaki mwana na ngai ya soda na simbi ekuna na sexe na ye na bandi ko fina batoto ya Congo bo teninga regardez meza lisolo oyo babetilinga ngai munoko na bino lisolo nde ya bino munoko kaka ya la championnat mama ba Gisèle akangi mobala ya Gisèle kaka kuna na nini na matière première abandi ko fina alobi na fina kipenda mobali ya mwana azokoka sokoloba te bato tango baye bazotuna nini mobali ya Gisèle otaka batoto ya Congo so otali mama ye moko na baleki ba yaya Gisèle nde banda ko lakisa boko seka donc bo fo na bango chaka bo abenga osku ba tuna nini donc mama bo kilo asali nini akangi otage ba nini ba matière première mama batoto ya Congo tambwa na mokilo kota mayandi
Mama lobi nga na moni mwana na nga liboko ezo sala boye. Yo beteli nga mwana. Batoto ya Congo bakangi. Mama kangi penza. Au fur et à mesure bato ba olinga ba benda mobala mwana zo ganga. Pourquoi? Parce que pour mama simbi. Ce que ta ba olinga ba longola e azo benda mobala mwana za ko ganga ya douleur. Azo ganga miseke likolo malobe lo ba lisute e bima lisute. Miseke likolo donc a komi penza donc affaibli bazo bondela. Mama Gisèle tika, mama Gisèle tika ko boma. Allez mama sko ya mobali ya Gisèle. Arrête makamyo zo sala oyena lopango po bomelanga mwana nga yepeka akuna kaka lobi yanga esa kufi yanga esa kei ayo kaka ngana otosiena na lelo tellement ezaki ba partie moko sensible asimbi na peni au fur et à mesure bazo benda mobali ya Gisèle azo ganga pe mezo kende mi c'est comme le quoi ce qui ndenge ni ko maman Gisèle pa yaki ye mokote ayaki na bana na ye boyebi na Kinshasa ndeza la batoto a Congo ce qui li kambutan ba o bakimi ba o bakolanda ba na ko sa nini ko kende ko tala pe ko soutenir donc azalaki mopayate elle était dans les quartiers pourquoi ezalaki ba 3D avenue et sika bande ko fanda e yindi batoto a Congo mama lobia ko tikate et sika bato bazanga babazali likambo pe ezangaka te mobali ya mama tango atlandaki me na sima ya landaki na mbango te nde bana mama na bana bakendaki yaki na sima tanga ye na sima nde lâche nde mama tanga moni mobali na ye agangi wana asani atiki. Je vous dis balobi ke no mobali ya Gisèle akoyaki ba testicule na ye ande suko yo kangote. Il paraît, selon bango babi ke ba testicule ekotaki na kati. Nde ba mimaki mwana mobali ana pe akendaki na hôpital. Est-il que Gisèle tango akendaki akende kulamuka. Nde bazwa mwana na bango libala pe kufa wana. Libala kufela kaka wana ba o batikali na ngamu na bango, ba o pe batikali na ngamu na bango. Gisèle azongi pa na bango et pas ba parents na pa maman na ye Henriette na papa na ye na bandeko na mibali na bato so ande kufanda na lupango wana. Gisèle tango aboti mwana mwasi ba pesi kombo Nadège. Tango aboti mwana mwasi ba pesi kombo Nadège ale mama Henriette a mona kaka mwana neti na mobali na ye wana basoda neti bolingo zo sala kaka nde azwaki Nadège atindie na mwana na Lubumbashi. Pardon, Nadège na maman na Gisèle bakie na Lubumbashi. Donc va déplacer moi na bango pour la kata relation les relation moko o linga ka aboutir na ngone loko moko te selon bango. Then Nadège na maman na Gisèle bakei Lubumbashi donc bakei Lubumbashi kuna ba se évoluer na ndenge na bango nzamba évoluer na ndenge na bango nzambe pa ye ko tia loboko Gisèle a ko se remarier abala côté na mobali na ya bien ba boko li ba ebotel ba boko li Nadège et puis asali nini aboti pe subala msusu na sima batoto ya Congo nde Nadège ayebi ki bakoko ne bazalanga na Kinshasa ayaki Kinshasa ayiko kutana pe na mobali nde sikoyo ifali babala Nadège. Tant qu'il fallait bala Nadège nde lisolo nyonso ye kobima ke kokwa Nadège akangaka papa Nadège na wapi na ba matière premier alingaka boma ye et tout nde mama ba Nadège pe mama ya Gisèle a défendaka lobité obeta mwana ni mutu lokwa nyama na melia ta secret na ote obomelanga mwana po alambelo fufa moto te yango wana okobeta mwana na zemi obeta eti mwana evanu alobi yangai na yeba te so akende ko kufobe ko bika yango ngai fale kaka mère donc a simba penza ko a simba soda komika batoto ya Congo c'est bon moni yaya nani ya Gisèle là ndo sala donc bokolala na kuseka donc baye ko bala Nadège et paye ya papa na bango soda o koko asalaki nini akangaki ba plan sikoyo yaya Nadège alo pardon yaya ya Gisèle alobi mère nga sikoyo na fo papa na sentaki pe fille moko na quartier nde sikoyo tamba ya otikela nga mwasi mama bokilo na nga donc azalaki ba mama bakelele wana sikoyo tamba komika pembele na lopango na biso bakota nde sikoyo mama ya fille na sentaka zoto na mwasi na hey awa nde esika mama akangaka babiloko bana ya mibali ya bana na ye nde esika yo moni yo kotia makolo
yo to yebite soki bakokanga ba poitrine bente bakokanga nini to yebite lokwa yo luki esika yo moni yo kotia makolo awa yo yaka kotia makolo awa abi donc il sert donc na quartier kuna nyonso to epanzanaka mpenza kite mère na biso akangaka ba plan ya ba bokilo na ye na faut pas azanango na faut pas azanango mais eloko esengo pourquoi parce que papa na Nadège oyo Gisèle abota na ye mwana lelo pas apparent ayebi pasi ya kobota pasi ya kobokola ayeba na kosenga bolimbisi na ba parents ya Gisèle pona acte wana asala kabetaka mwana na ye na ndenge ke likambo sala ke mama ya kosimba ye na nzoto a reconnaître yango pourquoi parce que ye pa yeba na kobota bana donc na Nadège na bana ya kobota au total abota ye bana 6 deux garçons na 4 filles lui-même aussi il a souligné que na kolinga pete que garçon moko aye abetelanga mwana nanga à l'agonie en tant que muntu na ko réagir na ndenge kaka ya mabe et puis maman avait raison donc ce sont des choses qui arrivent Nadège à Bali mwana abali asangisi donc famille oyo ebebanaki bambula na bambula oyo bokilo akotaki asimbi bokilo na ba plan donc akangi bokilo na ba partie na peni mobala mwana kangi na peni donc ba testicule matina ko mata donc mama zo fina zo yeba te ki azo fina esika ko fina te ba plan ya mwana mama donc kanda tellement et puis elle était tellement agitée le bingai kaka lo ko yobomi mwana ngapi na koboma yo donc itala histoire o ebandaki na pati et suki na sengo na déjà sangisi les deux familles pendant des bambula bato kuma binemi mais mwana bali falaki kaka baya kobala ye papa nde lisusu koko se retrouvaki na ndako ya mwana oyo afinaki o afinaka ba matière première se retrouver pourquoi parce que koko na ye abalaki histoire donc tellement leki nango eleka kala ambiance pe bato babini bayambani donc nako seka penza ko seka siko koko pe isakolaki donc soka za ko lakisa boko seka na donc noko ya Nadège c'est bazo lakisa ndenge mama na bango akangaki papa ya Nadège et puis nde papa ya Nadège ande ko ça donc pe meza les sous te moya lobezate azola kisaka ke awa wangana kufi donc ezala koseka mais eloko na tiraki comme les sons koko ya Nadège alobi na koma ko pesa conseil mwana na ngai mwana ko sala mabe mwana no ya mukie 16 ans 17 ans ba sente oki otika imbala moko pa mobali asala ya kobi ko sala makambo mwana yeba kite tanga zaki na ndaka kino ko yeba kuna après soka boti bakozo silo mwana alobi vraiment na considération ba mama te soki mwana atamboli mabeke ba sente mwana boke ndo tika pa mobali na ete pourquoi wana eza bozoka ba mwana fele bozoka ba mwana ya pamba ya façon ya kosala ni ya kopinir mwana eza kaka te ke il faut bosala nini boke ndo kotika e kuna ba kende ko abiser na ye mobali ye bana kosala makambo ya ko sala apesi ata ni eloko nini mwana koma boyi bika esika bandeko ya basi bazali na ba mama donc ba komisi mwana nde boyi soki ya salite tout un problème vraiment yango wana histoire ya Gisèle oyo mobali na ye mama na bango akende ko simba penye pourquoi parce que abetaka Gisèle et suki malam pourquoi parce que mwana Gisèle abotaki Nadège babali ye bakende ko bale papa na ya soda nde lisolo ebimi na bapayo bayebaki lisolo to eleka plus de 20 ans to ye ko yeba yango to seki na bite na ko memela batoto ya Congo lisolo de famille o lelo na ba ranking ba divorce bo tala na ke boye tout lelo soki bana babali tokokutana kaka na piste tokobina kaka donc yango wana esika toboti tomekaka quand même kobuma parce que tôt ou tard bana ana bakosala ye bakoyeba kosangisa bino vraiment napesi mbote na baoyo ya ngai Maria Losambo esika ozali vraiment Maria la championne babaki ya kokima na ye to la mwisela oui ya zaza omoni lobi moya kosala émission ezalaki te Naomi aningisi Zaïre infidélité à moi c'est ça la passe infidélité vraiment à moi c'est ça la passe na lobaki na nga na kokima na ngai na boyi na nga biyoma na faut pas na lekani kaka na ozonga ndako te mais eboti ba problème voilà pona lobaki muyaka moko afingisa bayaka nyonso pona koloba je sais pas ce qu'ils ont dit mais pona nga na tiraka mingi pona na tenanga mingi pona réputation ya mutu bien ya bato na yoki voice moko boje c'est pas sûr que ça anemi mais Naomi aza ko s'adresser na maman na ye ndenge bato bakosele makambo Naomi aza femme célibataire abalate abotate
Bon, je sais pas, mais je trouve que c'est très important. Yakoya koloba yango pourquoi? Parce que bah source de fois oyo toyo kaka ezalaka vraiment ya confiance te. Donc ya mwana na ye vraiment côté ni na koloba ke ba voice mususu eza kobima lisusu ya tant que Naomi mo kazoloba ke non abala te abota te puis mobali oyo balobi mbayo wana atikala koyeba ye te. C'est très important batoto ya Congo nalingi bino mingi ya ngai retutemo ya ngai Papi Tumba, Bao Yangai, donc bah vrai, Bana ya Congo ainsi que toute l'Afrique, je vous aime. Donc, on a un nouveau numéro. Bye bye.